Église Bonne Semence oekambami na apôtre Edo Mafweni na sima ya kolekisa mayanga ni moko ya kitoko na dimanche ya lelo ya le 20 août 2023 bakendaki bongo ko rendre visite na ba orphelin oyo bazwami na orphelinat Alliance awa na quartier 5 na commune ya Njili mingi na ville province ya Kinshasa. Likanisi yango ezali vraiment malamu pona kokokanisa maloba ya Nzambe pe misala oyo esengeli ba Kristo batambola na yango boende bayebaki na kotémoigner quelques membres ya église na sima ya mayangani. Kango ndengeni kaniseza kitoko makasi deja parce que ye moko azoloba ngo aza papa ya baorphelin et puis azotinda biso to soutenir bana ya baorphelin baorpheline mpona gloire na ye vraiment naza na eseko makasi enga mpe na telemi naza moko mpe nasala mosala yango vraiment na apprécie yango lokola ekoti mpena na bonne semence eke ekobota bambuma vraiment ya malamu mpona bana. Merci beaucoup. Non, eleki bien longola Nzambe. Bible lobi eza malamu bana Nzambe basangana parce que eza bisika Nzambe akitisaka ngolu na ye. Et puis plus loin Nzambe alobi apambolaka bato basangana. C'est ce qu'on nous a prêché aujourd'hui. Donc l'unité attire la bénédiction. Donc là on a retenu ma casse la culte à Melo. L'unité attire la bénédiction. Donc ceux de Tikali unis, nous serons bénis. Merci beaucoup. Na sima ya litatoli oyo nde une délégation oyo ekambamaki bongo na ye moko apôtre Edo Mafweni bakambi ya église pe quelques membres ya église bayebaki na ko se diriger vers orphelinat Alliance pona kokabola mwa sourire na ba orphelin oyo basila kobungisa baboti na bango uta mikolo ebele na sima ya kopesa bango exhortation pe kosambela pona bango. Apôtre Edo Mafweni ayebaki na ko rassurer ba orphelin que Yesu Masia azali bongo papa ou azali ko défendre ba orphelin siboyoka bana ndenge nini ba remercier église pe ba pamboli batu nyonso o bakaniselaki bango esali pasi na motema kasi tolanda. Merci papa maman biloko biso ekosuna biso telema makasi na mapambola bino afongola la porte biso ozalaki akokamata mafongola yango apambola bino so mabota ya bino abasela bino oyo ezalaki akati bavile bino. Merci maman na papa ndi bali biso biloko nzama pamba bino basabina mi oyo bino nyonso tezalaki okama. Merci na kosenga na yo pesa Nzambe merci na biloko botindeli biso Nzamba pambola bino afongola bino baporti baoyo babiloko nyonso bakangelaki bino na yo kokata bashene nyonso ya mabe. Napesi Nzambe liboso merci na oyo malamu ayaki na biso bien tiki bien nyonso bilokotala biso na maboko ya Nzambe. Nzambe amona bino abatela bino apamba bino na maso bokosala afongola baporte esika nyonso bokoluka apesa esika nyonso bokoluka na komona Kristo Nazareth. Nzambe abolinga solo mpe abolinga Pona kotalisa besoin oyo orphelinat Alliance azali na yango mokambi ya orphelinat oyo tope initiateur o azwaki mukumba ya kobokola ndeko rabi asili koloba boye biso molimo ezali mbala ya liboso kasi mbala ya suka te tatondisa mina esengo parce que famille ebakisami lisusu ntango namoni bamama bazali awa namoni mama na biso namoni mama Rose parce que mama Rose azali mpenza mama na ngai ye ayebi ngai na lobata azali mpenza mama oyo ya ngai mama Rose ata mpe nga nayebi pai malamu mingi koleka mpenza en tout cas ngai lelo natondisami na esengo makasi koleka na bino bandeko basusu ata kuna tangi bakombo te kasi tolingi bino mingi. Kasi na suka ya masolo entre église Bonne Semence pe bana o bazwami na orphelinat Alliance bakambi ya église Bonne Semence batatoli boye. En matière de l'autre côté, on a sur la communion fraternelle, surtout que l'lien pour mettre ma casse parce que on a autre pour visiter peut-être les pour autre monde ma famille mususu peut-être babandona bango na ba cause pour bango yebi et puis bana mususu bazawana peut-être la couple la parents
et azobima comme si mwana moko aza na lisungi te. Mais par rapport à communion fraternelle, donc tozomona ke baza bana ya bato mosusu te, baza kaka bana pe ya biso. Voilà par rapport ya mateya wana tosepelaki mpe lelo susu koya kovisite bango et pour réconforter bango, kotalisa bango ke baza utile na société comme bana nyonso te. Bana baza bana biso, c'est nos enfants. Je pense aussi que non, il y a bana mosusu bazomona biso. Donc vraiment toza na souci na bino, ozala toujours na makasi. Vraiment donc c'est la base et je marque même le mot Dieu. Apôtre Edo Mafweni o azali pasteur titulaire ya église bonne sémence pe représentant légal ya communauté fraternité Christ pour tous asili pe kopesa makanisi na ye na ntina ya acte oyo église oyo azali kokamba bauti kosala liboso ya orphelinat alliance. Par la grâce de Dieu okamba église ya bonne sémence oyo evandi na balabala mangu numéro 7 na quartier 5 ezali kotala l'écriture kote mokana na Jacques 1:27 elobi yango te religion oyo ezanga lisumu oyo ezanga tâche ezali kokanisa bana bitike po bakufela yango tomonaki kolandisama na verset wana mwa moke tosangisaki ye kosoutenir bana na biso oyo baorphelin tolobi yango ke eza liboso eyembaka suka te ntango nyonso bakoki ezwami tokolekaka mpona kosoutenir bango. Ndeko esengeli koyeba ete na ndako na yo ntango yo ozali kosomba ba fourniture scolaire mpona bana oyo yo yeba ete ezali mpe na bana oyo bazangi baboti lelo oyo rentrée scolaire bazali koyeba te lolenge nini bakobanda kelasi na bango. Mama papa kende kosunga bana oyo bazali na kati na ba orphelinat afin que lipamboli eya pe na kati na ndako pe na bana oyo yo.